IHP Media. Batash tozali na mafuta na yango pe tozana bakisi o tosalisaka baindo ya pamba maladi nyonso zobela ya ofele ya mbongo te ata motako be maladi yango lokwa neti maladi diabète tiber sida myome donc tous les sortes ya maladi oyo mutu aobela koko tango lobi sida oyebi ete maladi ya sida soki loko sunga ngo nayebi ete kozala likambo monene wana ezali tosoli yango na ndenge na biso moko ya bana Kongo eza yango vraimen eza ndenge kisi nango mpe ezali ya sida bapano eza na baprince bapano ezali moto mpe azali na sida ameli yango mpe sida soki azali aya tembe na tembe tembe na tembe IHP Media. ye bakati motuna ntango ekwei nde ebandi koloba ngai natiki ebonga na ngai welele na kozongela misala na ngai na 4e génération wana nde mindele balandisu mutu wana bakaboli yango 4 morceaux bakati basasi yango lisusu 4 morceaux nyonso wana kaka po batikala konyokola biso ndenge babiki ya colonisation elakisi konyokola. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. matondo mingi bande kolanda IHP Media manaka bamino mesana kolanda kumutula le grand mbokatier na vene sengo pa matena ngama masina simane pande ko de nyongo ege de kaweli et bongo na zete na ndeko na ngai moko bomoni pe bongo azali koko rasta kasi ye asala ka bongo ba kisi o ekolisaka basuki ezalo zali na libanzi ezalo zali mwana mwasi suki ezala kate ezalo zali mwana mobali zali na suki te na ba kisi na bango zali ba produit moko traditionnel ezali ko kolisa suki ezali ko sunga ete po suki penza ezala molai mbote mingi koko mbote toko ba kombo na yo kombo na ngata Tata Congo igeta Tata Congo tulito ye bananu yo fandi wapi ngana bana changu iyo changu za monene na quartier nini avenue nini esaka mala na quartier Fumukento iyo avenue Bulungu 69 ngeta koko tulito ye bakongo koko suki ozali na mona motu zeli yo moko ezali yanga moko ezali naturel ndenge pe ya kumutu ezala tulito ye bananu likolo ya ba produit na bino ba kisi na bino oyo ba mélange wana ezalaka nini pe suki nango tina nango na suki ya moto ezalaka penza nini bon ba produit na biso oyo ezali ba produit moko naturel oyo bakoko basalelaki esalami na kokoti esalami na mafuta oyo ezali euta na misisa ya banzete donc yango ezali kokotisa suki makasi mafuta oyo ezali mafuta te bosombi ya huile to ya mbila te ezali mafuta oyo ezali kaka bakokoti wana esalami na kokoti esalami na nzika esalami na kumwankasa wana ezali euta na misisa mafuta ezouta na misisa nzete nde yango tosalaka nango banzete kaka ya mboka na biso ya mboka na biso po oyo ezali omoni biso bato mwindu basuki na biso ekokana soki ozwi baproduit oyo mindele bazosala na ya biso ekolisaka suki te ekoloba ete baproduit mindele basalaka mpona suki ezali uniquement mpona basuki na bango eza ndenge moko omoni baproduit oyo topakolaka omoni bakomi teint clair mais ntango opakoli yango na suka nango ebebisi yo loposo eza nango teint clair te bango mo basalelaka yango te eza ndenge moko na baproduit ekotumba mpenza loposo ondeko na nga moko mama lizibi yanga yabenga yango luvambadio ekokosala luvambadio yaniki ntula na banzeta seki telos te mai garçon kuna na poto pa seki luvambadio tosalaka mpe basavon nango savon nango ezali savon noir ezosilisa batache baluvambadio benga bamo luvambadio eza kosila donc oyo eza baproduit moko esami naturel yango ndenge eza ezolongola mikusa na mutu baloto na mutu ezosilisa yango ezobotisa mabandi sili kutu omoni mafuta se topakoli na mesa awa nzinzi akomatawa te soki topakoli awa okomona ata nzinzi moko akomatawa te donc ezodégage nyonso bamikusa baloto wana ezodégage yango ezomatisa suki ezopesa suki misuni mpe poa sikoyo na kati ya namoni tombola yango koko biloko moko efandi mpe na se awa na mwese ndeko mikokona yango biloko moko efandi na kati awa efandi lokola mafuta elali bozali nini wana nde ezali produit wana oyo tozobenga fumwankasa ekoti fumwankasa na ngango ya bankulu donc mayele ya mikolo mpona koutilize yango ifo koningisa yango sekue yango ma kisi me epanzani makasi ndenge nasali boye kisi epanzani nde okofungola mafuta wana ozopakola na baracine na se ya mutu
pendant un mois yo moko omona ndenge suki ezo développer ata osuki no sala kolongwa longwa nyonso ata ba mapalate ezobota donc omona make suki ezovimba soki po obiocha na mandefu ezopoussa rapide très mbangmbang ezokolisa na mandefu rapide vraiment okala bana kobenga soki pousse poil kala oyo ekoma soki boya bokoko yango oyo ezali présenter ba produit oyo ezali pomadi nango pomadi oyo yango eza soki suki ekatana suki ya pepele ozosanola suki ekatana donc utiliser pomadi fungola na kati mona pe yango omona pomadi na kati na yango ndenge ezali efandi pena kinya pomadi atoti boye kosopana te eza man kimia vraiment ndenge eza wana oki kotoka ngo na lutu na cuillère ochauffe na moto ndamu osangisi ye na huile oyo obeti ye mélange ozotyonka na baracine suki ezobota mbangu na kati ya motu penza na mindelo wana suki ebotaka likolo te suki ebotaka nde na se nde suki ezodéveloppe mpe mpona kozwa produit oyo eza kaka mpa na biso omoni foto nalati oyo ya fukimbangu omoni na baproduit to ezali bafoto wana ezali siko na bafoto yango tomoni mpe bote fumuki mbangu bote suba nani ezali fumuki mbangu mama nzinga mama kipamvita nde bango awa fumuki mbangu mama nzinga na mama kipamvita na banzete mama nani fumuki mbangu toyebi mpenza kasi mama nzinga oyo mpenza tokopa na mosala yango azalaki nani mama nzinga azalaki reine ye nde asukisi bokonzi ya royaume congo ntango mindele bayaki bakutaki kwa nzinga kufu bavandaki na Rwanzinga kufu ntango akufi mwana Rwanzinga kufu akoti ntango mwana Rwanzinga kufu akoti nde mama nzinga ye abundaki na bamissionnaire plus de 1800 combats tellement azalaki mwasi suka nango bakataki ye mutu balongoli royaume congo ekomi congo belge ekomi ya bango ekomi congo belge bakutaki yango na maboko ya mama nzinga nde bakati ye mutu wana ntango ekwei ezoloba na se ebonga na ngai natiki polele na kozongela misala na ngai na 4e génération bokomona mpe bilenge bakobima bakoloba maye yango koko mutu ya mama nzinga ntango bakati na bamissionnaire bo ezali kita tokosola masolo ya ponde tokokoba kasi sengeli mpe tobakisa mwa moko ezalaka bongo kobakisa ye plus kasi balobi mama nzinga ye bakati motu na ye ntango ekwei nde ebandi koloba boni ngai natiki ebonga na ngai welele na kozongela misala na ngai na 4e génération wana nde mindele balandisu mutu wana bakaboli yango 4 morceaux basasi yango lisusu 4 morceaux nyonso wana kaka mpo batikala konyokola biso ndenge babiki bacolonisateur colonisation elakisi konyokola ndenge bande konyokola biso bazotumba biso bazoboma biso mpo mayele na biso nyonso tu ebunga ya bango emata lelo ndenge tolobaka ete bato babaka ete moto mwindo asalaka eloko te nyonso etalaka mpo na mindele kasi tomoni bino bokosala baproduit ezali kosalanga te ekolisa suki esala makambo ebele nasi kaka na apart baproduit ya suki kozali soki baproduit nini bino kosala tosalaka savon oyo esilisi banduta savon wana ezolongola baloto batashe tozali na mafuta na yango mpe toza na bakisi oyo tosalisaka bayindo ya pamba maladi nyonso ezobela ya ofele ya mbongo te ata moto akobe maladi yango lokwa neti maladi diabète tiber sida myome donc tous les sortes ya maladi oyo moto aobela koko ntango olobi sida oyebi ete maladi ya sida soki bino bokosunga yango nayebi ete kozala likambo monene wana ezali tosoli yango na ndenge na biso moko ya bana kongo eza yango vraimen eza ndenge kisi nango mpe ezali ya sida bapano eza na baprincipe bapano ezali moto mpe azali na sida ameli yango mpe sida soki azali aya tembe na tembe matondo mingi tobombi yango nano tozongi mpe moke namoni mpe mama oyebina ne mama kipamvita tokoyeba mpe mwa liso na ye mokusu mama kipamvita ye batumbaka ye na mwana na mokongo ye azalaki nani ye azalaka mama prophétesse mobuki bilembo mabe ye azalaki soki azosambela ubi azoyemba nzembo okomona baeglise catholique ezobukana bakroa oyo bamindele batiaki ezobukana sikoyo bamindele batali biso toye mpo tolakisa bango nzela mosusu tobungisa bango nzela me mama oyo toye kokuta azobikisa bato tokoti mpo ete masolo ezali mpena kitoko mingi ezongela biso masolo ya baproduit olobi nango ezali kokolisa suki ozali na basavon yango kasi basavon tomoni te na bani te mbala nsima tokoyamba mbala nsima basavon ezali me oyo ezali awa eza deja moto asombaki yango eza mbale mpo ekende efagi me mbala nsima lokwa limero ezali kobenga limero ya tata kongo meme na baproduit limero ya tata kongo ezali yo mpo kozwa moko mpo osalela yango merci tata kongo merci
tozana bakisi oyo ebikisaka moto eza na kisi moko te oyo eleki kolo mokili mpo bakoko na biso basalelaki nzete mbuma musisa na kasa kolo mokili yango ozoloba na nzambe Mvidi mukulu bakongo mongali nzakomba onya shongo o jamais okoloba baarabi babenga mvidi mukulu bakolinga te bakoko na moni oza na boyebi ebele ndeko dede miongo de kawele to bano za na yo ba série be mission peut-être singi to landa na mingi na yo na bandi siko koko trozwa lokole na modele numéro na téléphone kwa to bakotala yo pe na niveau ya poto ya moti to sila kasi moi toli okopesa na ba ebanso asela ka ba produit ya mindele ozali mwana ya mundu ozali mwana ya Congo eske ta sela ba produit na biso moko zali ya Congo naturel toli nyoko pesa bon toli mana zo pesa bandeko na biso baindo en tout cas ba produit ya kopakola ya biso moko yango ezali bakoko bazongisi bwanya na mitu ya bakoko na bango kete produit lelo po suku lelo koma boye e ya milai boye ezo senga bosela ba produit na bino o ezana mabe moko te pe ebe bakate eza na date ya expiration te ebe bakate pour la kate yango ata mwana muke apakola yango kimia pe mafuta nango oyo eza soko pakoli yango même na pota ekausaka nango pota eza na mafuta ata na pota ekausaka pota donc ezo dégager na basili basekta mike na kati ya mutu ezo dégager ebota suki makasi yango nde eza me benge basombelaka biso yango po telefone na tikolo nga omona ngo ndenge baosomba na basi na mibali benge baosomba o meza ya biso moko ya bana mboka ata wapi numéro tata Congo ezali yango wana na sio wana bakomona yango matondo mingi tata Congo na sepeli na banze to ndiko kolanda yo na poto na Afrique bandeko omoni ko pesa bango pe mbote to pe na Congo bakolanda na nzela ya internet na EHP Media bakolanda ba mbote na opesi na banani po zali pe na teke bona ne okotombela pe bandeko bakolanda bon soki na bina bando tanga bakombo wa bon na mona baindo nyonso ba bandeko nanga mais na pesi kaka lisanga kintwa dituka Congo pe veza bangunza na pesi bango nyonso mbote bakoko yenge biso awa babenga biso bakoko soko ngozo ba produit na biso tuna kaka bakoko référence eza makaro soko moni kaka makaro oyo ekokana na pomadi oyo yango wana nde produit wana parce que ngana moni lokwa bato apoto babengaka pe kumutula mingi ngana kozala na numéro na yo utakwando benga yo ko sala mission na yo babengi yo oye to sololi yo mima produit ekei na poto ekoma ndenge okoma pona vete bino bakoko kozala bato bosembo bato penza oyo bolingaka kimia ngai na kozala lokolo na mondele tango nso tozala na posa na yo akobenga yo lokoza na ngo maison moko parce que kwando benga yo oyo nde oyo ko représenter bango awa na EHP Media soki likambo ezali to bengi yo pona ba produit pona ba kiso lobia ko suka ba bokono ndenge na ndenge lolenge bakoko na biso basungamaki zali pe mabete na banze te to benga yo ekozala penza malamu mingi na banze te ngai pe kombo na ngai koko tula ngeta biso na biso bana ya Congo ezala penza malamu mingi yaniki tula mobali ya pembe na poto zali kolanda roliki dimbo yoki biso Mama Thérèse Kamani kuna na Suède mwasi ya pembe oyoki biso na bosa ne pete ndeko na biso Jancy Amanda bu akolanda biso Jancy Amanda otubenga bongo zali Jancy Amani Mwanda esika ozali matondo mingi pona bilamba na monaki yango to banda yango kala mingi te ezala peza kitoko mingi Samantha paze kolanda biso émission na ope ya bilubu ya mboka koyaka la mingi te ndeko Samantha Amani babote kuna esika bozali bino paso kolanda biso ndeko Dede Miongo de Kawele ndeko Charlie Kanga zekolanda biso osukila biso kuna na montage ndeko Nata Mwamba Fabrice Mofude bino pa kolanda biso bozali penza ebele mama Epengo Lioni otokobenga bongo Iseka kuna na Allemagne zekolanda biso mama Iseka Lioni Epengo na Allemagne mama Françoise association ma famille boyotswa Françoise Epengo bana nyonso basengele na biso pete mama Kilese bien pongo zekolanda biso bamote la bino kasi koko tokomoke na suka moi liloba ya suka zali pona ba ebanso na kopesa confiance ya kosumba ba produit bazala assuré que ekokoma ndenge sikeli to pe bazala assuré de bakamolobi ekosala mapenda ya solo tala matala kuna toka bwana matondo mingi na pesi kaka numéro na ngai 090 62 79 99 3 zongela yango 090 62 79 99 3 nasuka Tata Congo Tata Congo elongo na Kumuntula bobenge kozala pena malamu to bobenge Kumuntula na lokole ya mondele oli bungu tulu tukumwambe na moko di bungu tulu zombi na libwa kama libwa na tukumbe na moko lolenge babaka kota li français plus 243
81 00 19 921 plus 243 81 00 19 921. On dit là WhatsApp au Kozwanga wana na numéro la Pesibino plus 243 81 00 19 921. Au Bengingai au Kozwa Tata Congo pour Kosola pour la produit nyoso ekoya lolenge et longo bani. Beaucoup bakolandaka EHP Media o etelamaka na bana na ba mama bokozwelo kwa mabete na EHP Media sango ya Congo sango ya Kinshasa elongo na kumutula mbokati botika la malamu yenga yenga yenga. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.